Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Aïe, bana Poto, bana Paris, bana partout, Paris en kitoko wapi, bana Chicago kitoko wapi, bana Londres kitoko wapi, bana ya Canada kitoko wapi, bana ya Boston et sika wapi mokondira fini nazali kitoko wapi, mesdames et messieurs, Junior Diasso yeyo quoi, Junior Diasso yeyo bana Poto, ba otu ba ebi ki balingara Junior Diasso balandara Junior Diasso dans promo des stars, émission à Star, émission où il salaraki. Bozo ba news à Kinshasa quoi, balobi Junior Diasso original les profs na ko coacher ba petit parce que jusque là na moni na no mutu moko te mais toza awa na veni Chikapa bana commune ya Matonge bana Kauka ba ya tu bozala pembeni ya triomphal boy ba ki awa toza vraiment koto na bino Charlie kanga kozela bino parler du peuple na musika mais na rolinga vraiment lelo tu es comme un artiste oyo ado sala pe kumbu quoi na kombo ya Papi Kader a bengi Congo Promo pourquoi Papi Kader a bengi Charlie Kanga Mobala pembe pourquoi par lobby Congo Promo ils ont frappé Congo Promo ils ont fouta merci na Rafingin de les boss na confiance au PSA Junior dire c'est na rolinga Charlie Kanga toko taranayo po makambo et sepelisa dada muzinga toko taranayo po makambo et sepelisa Djibol Mala balobi demi-dié, il y a dans un mamouké, demi-dié, métès, les bourgeois, dans un mamouké, balobi, tout s'appelle ça le sus nani, tout s'appelle ça quoi. Il y a bien un nani, il y a bien un fils de Dungu, Dadi Akuza ya nangai, Charlie Kanga, toko taranayo, marambo eza robeba. Balobi soki okuta ina Toussaint Lutanga zote, libaraki, aux en la passe, il faut qu'on a Toussaint Lutangazo. Bana Poto, nous sommes ici. Tu es pendant chez les artistes, comme vous le constatez. Charlie Kanga Yaranangai, Nazoé Baté, Nakobanda Nanani. Vraiment, tout ça n'a pas moti. Tout ça n'a vraiment. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Poto, artiste Bangoyo. Mais là, on a Papi Kader à Téléma, Papi Kader vraiment Téléma. Papi Kader. Vous voyez que tout wana. Po awana awa ikokani mais awana awa ikokani ti balobi tour awana awa ikokani mais awana awa Charlie Kanga tokokani te po ba site eza différent le lot vraiment spécial na rata Congo Promo TV ici ka wapi ba benga tina ba Japon tina ba Irlande et pas massa na la vioka ima fonta nazo appellement États-Unis pe Papi Kader news les anini na rata Congo Promo qu'est-ce qui ne va pas Papi Kader nini le sous les lots yona Junior dia so corta non, en fait, c'est un grand site. Pour nous réverser vraiment bien à Balibanda, à Paris, partout, il faut que Congo Promo. Nous, malgré que nous avons un site, mais le Congo Promo, vraiment, nous avons vraiment 8 ans. Dans les longs vraiment, nous avons un temps. Balibanda pena ba mon sous Papi Kader voilà c'est ça. Papi Kader tu es en plein tournage, je dois tourner dans la série que Charlie Kanga a déjà do bon ça ba élément. Mais Papi Kader c'est quoi ils anil na moni sangi si ba artiste belé na moni pena dans bureau ça va ils anil. Na sangi si ba mbiakats ba venanga pena na sangi si ba facilité. C'est facile to sangi sa pena ba ils en ont nzingté. Mais pla ba petit na ba kaka. Au respect au Papi Kader zalra po nanine po Papi Kader azol ka fulama tu es en respect déjà Papi Kader abotama nango nasani est-ce qu'ils zalra po Papi Kader fulama les choses po ils allaient se quitter Papi Kader le lobby mi mokile yebi Congo Promo bato poto bazo benga mais Papi Kader toujours respect na ba yaya toujours respect na ba kolo ba msisi ba bungaka oh sanzabe mamako Maman, oh maquia. Oh, bon pour nous aussi, c'est pour nous finir bon, tout n'a boya bon. Voici. Même pas ça va rire. Non, conseil vraiment artiste c'est bien, ça va rire. Comprends? On a vraiment le peut-être. Ah, n'a boy n'a peut-être. N'a boy président Océan, n'a boy président Shoga, n'a boy président Gino là. Tout n'a boy massa n'a yanga ndeko. Kema. C'est qu'il y a un problème n'était ce pas faire n'en faut pas linganga ba linganga kaka ce ba oboyanga ba oboyanga mais le contraire coûte ba balingane président Shoga ba oboyanga ah personne abimika lelo comme oboya bambiaka
pourtant bon ba ça va succès surtout non ba na parler et ati lelo quoi na comme na mo fan moko na boya bango même pas na suis fan est-ce que na suis bon quand na boya bango des aberreurs biso artiste c'est tout ça là quand en général donc pour na ça succès ça non ka te fona boya même pas donc quand à moi vraiment na respect na biki ah venanga Sugar venanga Gino la venanga Océan Mondial venanga Pouloul et le molangi l'autre qui ba news que Pouloul a rozala mais tout monde y était non il y a quoi Azoya car na ende et moi problème Azoya mais c'est au pièce autour landa déjà Charlie Kangana là c'est radio la service na Benster il a nini pièce au titre na comme on nini na ina bon Azoya le président Shoga atindi mutu car na Izoya voilà donc pièce oyo titre na identité propre ya nani identité propre donc vous avez street so vous avez street puis va comprendre que identité propre ya nani pour nani donc identité propre ça histoire il y a un jeune mot boisson poussière mais tellement là t'as moi bien à occasion que soit si boulot pena soit l'art toi si boulot là c'est moi propre ça soit lingi moi c'est que je suis un poussière donc voilà bando bomba donc soit moi c'est ce qui na sala na société mon boye privé tout ça et tina souka bah qui ko kangaye vraiment voilà donc il y a une identité propre na rolinga to zoapé to zo moko zela kaka awa to zo artiste ya déjà Ginola yaka Ginola boni ouais ça va ouais bike komona o pembeni ya Papi Kader komona Papi Kader pembeni na bino ba fan na bino ya poto ya partout ba sepeli ya ils dit à quoi bon baloba ke mwana malamu nde azaka beni quoi mwana pas azaka respect ayo kaka akenda bitinda bakolo yepaliaka yango yango monike na mukuse yango monike surtout za pembeni na Papi Kader parce que aza bon nga bengaki beaucoup plus temps sur moi né moi vraiment nga bengaki bena moi parce que parcours à Kader atamu na groupe Belité autaki pana biso à l'époque quand on était na groupe Saï tout ça là qui na longo après accueilli mais parler na yé penza place à Ebeli Moussala ils na groupe Saï mais les lopenza basali grâce yemo pe le comme leader na groupe na yé hein plus de vainqueur tellement pas bimaka na nga mabete ndisa pe ba msusu ba bimaka na ba groupe ba ndaka batata bango a manqué maman papa no ko papa kolutu aki ala kele pe mabe mais biso Kader akendaki bien to pesa ke ba bonne chance yango le foot pe lelo tanga beleli yango moneke tout ça déjà nga kutu nga nazalaka déjà pour parce que son abina loba parce que nazali papa spirituel à groupe O plus de vainqueur na bandango tango mbana mike bazaki penano nazalaki déjà ti lelo ba mikolo pe bakoti nazape yango na kaka tozoni nga kotika été parce que évolution les autres kende bien malgré tout lelo ndenge akomi naza reconnaissant na ba vie na ba master na ba petit bon c'est ça rare mais yo tout monde a romingi na ba njunding mais tout monde a Papi Kader bo bende na ba njunding te ils a dit à quoi ba producteur ba lingité on a question na na Papi Kader mais na tout nanu yo ils a dit à quoi tout zela pe tout monde beaucoup tu sais na lignon te Papi Kader déjà zali parce qu'il est moi azana dans njunding bon adana njundingere les longs njunding marete beba nango ba mo ke na banda no la tika boyeko njunding e beba ndeni te njunding e beba vraiment nzonzinga beba po mona mututu fo sala nzonzinga fa keno na ndako mo pa makopo mo boye akoti na sa makolo abimse ma biso ndeto fandi boye na ebite mutema mutu nza sanduku mendeti nga Ginola tona banda nzonzinga izaka allo za boye on a biso ki Papi Kader aza dana nzonzinga na ye na nzoto déjà et singa ke producteur ko koya bien ba sololi ba bandi musala. C'est ça. Aza déjà na nzonzinga na ye monde azana. Poso tambolo na Congo na ba pays mususu na ba Brazza oke ba Angola oke boye ba bida Papi Kader. Europe ba bida Papi Kader. To sola mama nzonzinga wana mais Ginola question elinga ki s'échapper. Na pièce auto Hollanda oyo na tournage boza Ginola doit jouer rôle ni na identité complète, c'est ça? Identité complète. Identité propre pardon. Ginola zali ils a des cas musique. Côté kuna côté Kamoko
Il y a côté président Zamba, Gino Lazali, animateur. Mais quand il y a petit Nabiso qui fait B, Gino Lazali, maître, chorégraphe. Parce que, sur la binale solo là, elle est ici là. Bon. Tarangam Nasali ba Bela. Ichene Chunye. Bato ayebango bien te. Mais ngana ebine pour ngam nasala ngo. Mais bolanda pièce na biso tina suka, bino mo bo comprendre. Elengi sona no pesa déjà elengi ici là bino avant. Oui, tout mal na kata Canada lo Bela, to ebi identité Bela. Ah ouais. Tu reçois un Gino la vanda, tu as Christian Shoga, artiste Téléma, artiste Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Christian Shoga, oui, qui pour moi on peut mettre la papi Kader, na poto ba sepeli hein. Ba fali na poto ba sepeli, mais ça dit à quoi? Bon, les arts déjà Gino là déjà autour presque tout. C'est-à-dire respect na ende yango ndezo sala kino, tout se retrouver panaye, tout coup de pouce dans ce sens. Ça dit tant Gino bien moi na parcours n'a pas sapé panangai bientôt panangai le temps tout ça qui na le réveil mutatine de l'angai Bill Clinton. Bill est mon benga na téléphone. Allô Christian. Azana mwana moko aza joueur à somo. Est-ce que vous jouez l'angai était ça dit Bill est mon mutatine de l'angai tant Bill atindi ça dit porte ça maman ouvert ayaki akota qui a travaillé après tant Monique et Koki pour naé dans sa chemin naé. C'est-à-dire net nga bona ba ki na ba groupe ba to nyonso ba bima lelo na rejouer ti na rejouer na ngate par rapport na nga mais pas na eta nga benga nga na hésiter te nga moku na nde na senga ki na se non ba tout ba jouer pourquoi benga nga ti ote pièce to ba na toro na benga onda benga ngai net lelo kutu nga mona bengi to tourner l'air nini o to za air boy na ekuta avant ko le ka ba tout bazawa mais na ki bossa Gino là na ki liboso Gino là na ki surtout même Kader oyebisa yo na ki liboso mais na mela maki na kuru nemba yeyo yo okutinga awa nga na ye liboso oh nana za bilamba ya scène ponga za bilamba ya scène ti héros tanenga zali pour nini lo ebomé nini avant maintenant na scène telo omela. Merci Gino. Christian Shoga, ma question est belé dans la poto, tu reçois tant. Il a pris ses missions à Kader pour que soit vraiment tenté. Ça dit pour ngai na rôle bagaki non ba fanatique ba pesa chance, ba pesa chance, ça dit à jouer bien. Ana idéologie mo waye nango surtout mais ça dit na nuance mo boye nango ça dit faut pesa chance et tant qu'il y a poli pour génération lelo baye mboya mabe génération lelo boya na idéologie ka bi que non ah Shoga na tagi na TV Gino na TV rien ay na Gine basket déjà bien au mona ke soka moni na nzela tam so ko boak ça tam souper déjà na succès na ya ko boak ça mais ya za reconnaissant ça dit on a un rôle baka que non ba tout ba fanatique ba pesa biso chance ba pesa chance ba linga na mutema moko pour nyonso tombolaka culture ya DRC RDC na biso pour art na biso kene liboso pour so tena mikila libanda na ba south ba pays mususu mona ke ba tombolaka mi même na ba katanga kana Congo mais au mona ba tombola ba oya bango omoni ça dit biso on a besoin de tombola culture surtout ya RDC kene de l'avant ba pesa chance et vous allez bien pour nous ba pesa chance et vous allez bien tout la papi Kader pour émission mais tika na tonga pour ba benga ka ba ya ba benga na Congo promo Christian Shoga ba bio pour le théâtre au Kokalsuité ba gwa bo simba qui on dirait comment non plus musicien ce que ba tona ba ba bango ce que ba ko kana nini à part qui songi na bango ba ko kana nini kasa na réponse au pesa monter tout bango bino pe ba bolo ba ki ngo bino bo ko ka na nini autant soupe qui songi na bino manque à faire il y a un petit na bino bolo ba bilo ba merci merci Christian Shoga to zongi la yo artiste Boni malamu na pièce yo jouer rôle nini nga na pièce yo naza oncle ya papi Kader donc naza oncle ya papi Kader nayaki nakuti na palais chez père na ye pour maman na ya za ndeko na nakuti santé eza bien bazolia bien donc nde namonaki vraiment que non c'est que moi nazo sala place mo ya bien donc faut ngape na luka na landaka nzela wana yo utawapi bat ba mona yo utawapi donc nga papa océan o bayebi papa océan donc moi na ya sai donc ngai Kader toza bana sai
ya na biso yeyo Dinola yaya na musala mais na ba âge boy aza leki donc aleki ye mta salanga test batu bayebi papa océan nazo na opesa explication bopo na uti nazaki ate na kin na ngi na point noir na gene ko évoluer na point noir na sali au moins 6 mois 6 ans pardon 6 ans kuna na ngi lokola ambassadeur na bango tout kuna so baye point noir boka ki série mongo vague venant no ba artiste ba ya na kati babo c'est mais Papo c'est ayamba ba artiste nyonso ya mboko bagenda point noir. Papo c'est ayamba biso kuna. Présent ya groupe Océan d'Afrique na point noir. Na ba baza na poto. Masa na la duchesse ayamba ba tutuye. Ansuluzolo, Ansuluzolo ba tutu donc na yamba bango donc na mwana sai na ote pas sai mwana me olungwe OK na point noir esimbité o el sokozonga ki to sala bo pikiliki wana ba bilo to sala ba bo pikiliki na ba mongonzo pe na zali masuwa noa ba biloko belé to sala ba 20 bis donc bana poto ba yebi déjà que océan ye wana donc c'est ko bana poto ba niba sentir océan wa jouer ndenge ni ko jouer na nga mais ce que loko lobi ke na point noir longwa parce que nga na longwa na ninga bien na finga be perte na longwa na ninga bien wana za perdre na biso na sala pe mouvement kuna na pesa pe honneur na ega ndenge Kader azo pesa awa honneur na ye ya makasi donc na bano ba longwa pasa iselem su to konteka nga na Kader na lobi na polémique te na bika nga na Kader bon o pe ba toaze belé ba longwa pasa iselem ke se ba sala nini bazoli la tonalité na sima yango wana eloko na zolo basikoyo bato nyonso bayebi ngai na makambo oyo donc na lobaka mingi ba proverbe neti eloko na mina loba ndeke amonaki ndindi aza nyama moko ya pamba soka ayoki posa akolia eloko aye adodi ye do kasi mokolo ye moko nzambe abengisaka banyama nyonso oyo bazalaka na mapapu ndeke aya boye azokota na kati ya sala réunion atala boye amoni pe ndindi na coin na ndenge na ye bakomi pe monsieur ndindi atuni yo ndindi nyamo nga na dodaka ndenge nini esali ke yo koma esika babengisi biso bandeke ya minene bachaku bandeke ya minene yo komi awa ndenge nini ndindi ayebisi ye omoni te nga mpe nazala na mapapu yango wana eloko nalingi naloba ntango mosusu bato bazomona Papi Kader aza mokie aza mwana mokie ndenge nini succès boye ye sikoyo apréféré na ye bandeke ya minene bazala pembeni na ye ndindi biso mpe tozwaka ye ti kaka nyama kododa me toyebake aza mpe moto na kati ya bato yango wana merci Papa Océan artiste yaka Papi Kader faut y aller jouer rôle nini na pièce Allô, Bat. Yo de jouer rôle. Bon, côté on a joué, eza côté anani. Il y a leader, il y a groupe nanga, KFB Choco, ngande père nae. Ngande leader, papa na leader KFB Choco. Un orchestre nae. Vous avez mis la Papi Kader, le salon de nini. T'es ça nga moi bien, asa vraiment collègue et puis président. Biso tourne tout le bas. Toza bato a mutu moka tata moko fisto sai na bao baebi ngakema baebi c'est pour cela yango tango nyonso likambo za benga nga na zana ouais c'est siko Papi Kader il pas jouer ba tonalité nga na bi mambo théâtre ou témé siko toko yo ka tonalité pour bazoli la tonalité merci na bato nyonso baza kulanda biso wa pour nini côté alors le groupe you plus les vainqueurs quand c'est lui ba yango soko luza kukamata ngo loko moko ya lesière mikolo kuya bino nyonso buza kulanda ngo boyina ba site nyonso bokulobete ya za leader ya solo bufungola ba misu na bino pe matoyi na bino luyo ke loko nini eza epana ye Kader tout ça toujours ensemble bana tata moko bodingu pe bomoko za epana biso na bao ba yebite na oyo pe ba yibinga malamu kema oyo yaza kunyata biloko oyo kema oyo babenga nga papa kema izante ngai yango wana nde somo isika tuza kumema bango. Merci Papa Kema na ndenge mabete ya Papi Kader ouais si vous na minute bato nyonso baza sima na yo na moni baze belé baya bazali ba chéri bazali mais bato pe balingi ba ko na tonalité hein biloko wana sala bana poto bien si eloko ko sala plaisir na zolanda
Il a ça plaisir le mystique Pierrette Odimba. Le mystique Pierrette Odimba, pourquoi pas Lara Odimba, Nadine Mamengi, donc et le garçon capable, et le garçon capable, m'a beaucoup majorette. Pourquoi pas? Ah, on a peine à ngande quoi. Fondation Chancel Mbemba. On a peine Masana Chancel Mbemba Fondation. Donc azuna tenté amte Mosel ça donc il n'a pas bananderlet grand joueur Chancel Mbemba. Donc à cette fondation est déjà soutenir. Donc ça peine bien. Il y a un de on a CPL quoi. CPL CPL ça on a tonalité là on a déjà dans mon entrée à Pouloulou donc tant de côté Charlie quand on reçoit. Ndeka na lobaka. Non, Babylone no anako. Ah. Pardon. Pardon. Et Nzambe. Pardon. Ovalio. Sokali. Ozala. Somo. Yo. Boya papi kade. Voilà. Problème à vous tout. Maman. Nzambe. Kolo. Tata. Na prêche. Toi. Tu connais absolument rien. Papi Kader, Amounale, na qui posa, posa ma casse, maman, maman la maman, papa la papa, yo, na fingo, bona fulo, na tongo, bona fulo, na kipe vino, bona fulo siya, kende kote tuka kuku, kuku, bosa nzambe, mamoko, yo pena, oh sila la ye. Merci Papi. Moi ma beaucoup ça pour encourager artiste. Papi Kader on total entrée à Pouloulou, Pouloulou yaka, Pouloulou la zoko ta Charlie Kanga. Papi Kader. Pouloulou boni. Oui biki tango singai Pouloulou azoya na kanisa ki lokuta mais na moni ba Christian Choga, ba Djino là na moni su ba Pouloulou. Na isa ki car ninde zo ka problème. Mo ki akomi. Oui biki makambo yo tango bazo mono to sangisa batu boye. Batu belé vraiment ba mona ki Papi Kader yo anelo, monsieur yo pour na gwa. Te petsa bave. Petsa bave. Bave nanga pena petsa bave. Même si bango nyoso. Petit na bango quoi. Pouloulou boni. Non, ça va, calme-toi. Pouloulou, de l'eau on peut mettre Papi Kader, Christian Choga, Balobi, Djino là, Balobi, et Congo promo. Congo promo mokili mobi. M'avait dit que site oyo, ils ont compté la minute avec Junior Diasson. Mais pour le tenir, on peut mettre Papi Kader. Et ça n'est. Non, ils ont bien et aza acteur mo artiste mo baza ana respect envers l'artiste Moussou et surtout que tu as parlé mongo. Donc yango encore bref donc aza bien aza sympa aza poli c'est écrit à arna biso to salara yango wana donc zalaka sympa zala poli et voilà donc yango wana maintenant bibo utane parler mongo ngai songisi ngai bo uta parler mongo mais bino tout pe bolunga lunga na parler yango mais si au Papi Kader na moni ba Pouloulou baye ba Djino là ba te belé boye comme on a Pouloulou pemé na Papi Kader pour na nini lobby te ba na poto bazotala yo ba ko mona pe Pouloulou le si pemé na président sai na moi le romoro boye non on est dérangé on a eza to beta on ko déjà salama sauf que na l'union sauté on eza mouvement na biso na ko loba. Donc, à Rochanga na rôle, où il y a moni que non te a pour le faire intervenir, non rien à intervenir. Il y a des cadres à Benga malgré retard, excusez-moi cadre, na aussi quelque part où c'est vraiment na yo obligé. Donc prochainement na Rosala, na rejouer na logo yo ezo salama yo. Na logo ça déjà et le modino là, mbutumbuto. Donc pièce mozo salama o, baby singa na kota na 6e épisode. Sans rancune, biso
bomoko kaka eza mingi émission ya Papi Kader mais nalingai kozwa mwa ndambo mpo bana poto mpe basengaka Pululu basengaka Jinola basengaka Christian Shoka basengaka tout le monde ndenge lelo bosengi Papi Kader mais Pululu aza wapi Pululu yo na minute oza wapi naza na kinawa annonce kana bana poto ke Pululu aza na kin sauf ka moi ba belé à vite ndenge zala kaka menaza donc bientôt ba omona nga lisusu ndenge zala kaka bientôt ba omona lisusu ba rotia ba qualité ba tia ba qualité poto landa Pululu en direct Angola Pululu azolela ba qualité c'est maramwana Pululu swana yango mo peza la moni batela kal batela ka muto azana na avenir ya bien ko azana chemin yena nde ba otela kal donc tant que ngai nazana nga mwana ya nzela mulai kal fallait zala nango mena minute yo banzele zala ngo polele to tracer ka to percer pour jeza bien la pièce isolée kao Papi Kader en plein tournage identité propre Pululu yo jouer rôle nini maître chorégraphe Yanani mais orchestre était maître chorégraphe parce que boulé que Pululu a maître chorégraphe voilà que ça va danseuse non ba musicien danse no bagobina ne bagobina sko azamu tumo bazamu ta mukusi tanga wala kusofoye bamba moko sko tanga wala kusozoye bate buleka ndenge za Pululu maître chorégraphe okobina ndenge nini Pululu te wana sko na scène nga moyena na expliquer mama Pululu ya te wana sko yenne na scène ndenge akolakisa na ebite mais nanga mo petanga ebise nga ke no allo neni monstre mais faut ya parce que na ele omona bombeli yo oza maître chorégraphe na bise yo lingo bomiza batu te Pululu question oyo natunaki Christian Shoka to Jinola mais na ningi pena tuna yo lelo ba moni bino na banjonjing ba découvrir bino na banjonjing malgré Jinola lobi njonjing ekufa nango ke moi pas gwa ke do moins loko mais à quand to komona po o déjà za penjonjing komona Pululu Christian Shoka ba te bele boye za dan njonjing mais lelo avenir ya njonjing en tant que Pululu avenir en njonjing otomona ngo ndenge nini non njonjing vraiment ndenge njonjing ezalaka bref année njonjing comme ça la mutulelo netika derrière alors ça njonjing donc njonjing eza souté vraiment ndenge ezalaka que non oye te donc njonjing comme batumoko boye comme nango coterie ti ko perfil ba njonjing kufa na ko pc quelque part raison parce que njonjing ezalaka que non bactère peno senti que non ba soda barobenga neni ne ba sélectionner tout sangana to salelo mo boto ziba caché na biso ne ezalaka mais lelo za subonte lelo comme une partie ya batu ba ponana ka bango na bango ba sala mambwana yango comme lelo peut-être ngala rozwa peut-être cop nanga na sali na bengi msu Shoka na bengi Océan na bengi Jinola na bengi Kader to sangani na bengi pe na ba tête msusu ba ngamo na ke nango Chine na multiplier na nango na ke Angola na ke poto na ke te kango tu comprends des dangers comment nango bongo so zelika ke non nzonzinga kalande zalaka ma plein voire même ba producteur ba comment pour na ba face msusu tellement yo bika ma belle Obama trop ba diabo kota bon je sais changer nango mais toutefois to vivre na Angola nzambe merci Pululu nazo zongila le ton vendre la place ba ça va bon ça déjà batuna ba rotika mabanga Papi Kader aux en plein tournage toto tikayo en plein tournage mais Papi Kader yebsa biso lelo bato tout baza pembe na yo ba rolo bazo jouer ils a bango moko ba yena ngoto Papi Kader yo ndem to poni yo ko jouer boy te Gabana te ngaza nanga simple na PCID quand on a PCID on a PCID ne peut pas mettre en scène. Quand on ne peut pas mettre en scène yo Gabana et Gabana ndemutu ayo sanga ki prise il faut tout chamutu boy prise faut mutu donc on est à mon naiko. Gabana malgré aux artistes la créativité, il faut avoir l'esprit de la créativité. Inspiration utaki wapi hein ko zona idée ya rosangisa bayaya batutu yo utaki wapi Gabana. Ah ouais, merci pour la question. Makasi wana ngana lo uti ba place auto tamboli déjà ba formation to zina ba groupe auto zalaki yango comme si biso auto zalelo et ti datem le loboye ba mikolo ndi ba encadrer biso ba Christian Shoka ba mama Relène ba mama Charlène Benz ba zo ita ya ko préparer biso to zalelo yango eza facile na sala ono zalelo sikoyo conseil nous repose na baya ya oyo ba jeune lelo abimi akomi na succès à l'équipe pa mikolo akomi impoli lelo to monde ngozaka pas même na bata théâtre ba musicien donc na groupe ba artiste on a tout yo conseil ni nous repose ça Gabana ouais conseil moi des libanga pour na deux personnes et puis
conseil nanga ezala pona ba artiste tout muto bota mara leader te mamsusu bota leader mamsusu bota leader te makomi leader ba tout oyo ba ngaka sala kibango bazela tana bango et muto za muto vina ye nga za mettre vina nga président nga za mettre vina ye c'est que conseil na pesa bango ka bazala patient na ba groupe bazali ya minene kozala. Merci Gabana, 2 personnes moi Libango. Ouais, na pesi Freddy Mouko na Paris. Na cancer na Bibi Kassai na Paris. Bon, on a pesi. Merci Gabana. Kader toloti kao déjà. Ngana rolinga opesa message mo na bana poto. Tant na Gabana tant Kader opesa message dans la bana poto na linga ba artiste ba poussana pour il faut ba pesa ba dédicace na bango. Kader message na bana Congo promo bazolanda yo. Message clé ou ba ko retenir. En plus moi quelques salutations. Merci à trop donc c'est vraiment là-bas na poto donc on a Papi Kader, la Bible nous dit chaque chose à son temps. On dirait qu'aux atananga d'abord pesa ka confiance à muki n'habite que dans le kabatu. Dans le but que na osala le kabatu mais na moi confiance muki déjà ou naza na onja na kin parmi ba groupe les a suivi donc je suis. Donc pourquoi pas libanda penaza na parmi bateau bazali banda. D'abord pesa ka confiance ou ya soutenir ça ba soutenir nga coup de pouce et ça nga bien et surtout ça donne numéro de contact hein. Ah OK surtout pena masananga pena Chancel Mbemba et donc il a pena 3 caméras il y a DSLR donc 3 caméras et DSLR donc merci à toi na collègue masananga vraiment Chancel Mbemba les mystiques pena merci donc comment ni il est ngai moi qui nous soutenir la caméra $50 chaque jour moi ni chaque tournage dans le monde a déjà place wana donc conseil monsieur ça qui ba ya yo peneza ki obimi bandi boya bat ngana za produit solo na hotel maboza pour parce que ndima mtutu boya na mtutu comprendre on va niki na roba pende na boya bulonde na comprendre na roba pe shoga nina ti yonte bo mayonga na boya comprendre ngana respect na yebi ki venanga pe na Jésus de Londres venanga en siluzulu comprendre de Londres tout ça l'émission na yo kuna José de Londres a solo laté siko a oti poto pe aye a solo laté continue te a solo la sida a solo laté sida o solo la solo bien venanga aéroport pour malgré la batama mais na aéroport na mona ki yakiti na aéroport yambi José de Londres sentiment ne la ngine kasi tita na biso na pesa ba vie bon yo boya mpwani sida so a solo laté ndeni wana venanga yem tukuta obenga pasa ko petit na oya pe na ye na suivi on comprend donc na proso tout ni peut-être artiste tout ko bandoleka to sa émission tout ni Papi Kader de programme sauter et ngai bi réputation dans les arcades petit mot pour le calme humble comprend y a on ça là qui et pe sanga makasi puis na so évolue bien comprend ba oba kilanga pe ba fleur partout comprend nga za mutute ke les années artistes mususu ki abima comprend ozongi pas papa no tuni albima be nga so ozongi pas et pas Charlene Benz comprendre et ozongi pas papa nanga fiston sai a ku jamais le ba mabe nanga pour vani ki ba kulutu nanga bazawana ba bi jamais mabe nanga ozongi ça la boue ouais voilà a comprendre ozongi pas Charlene Benz même ozongi et pas maman nanga Marie-Hélène pour vani ki ba kulutu nanga nani bazawana sugar bazawana comprendre ba kadrenga isuskuna comprendre donc mabe nanga vraiment zate ngabe no rotuna mabe pe bakti poli comprendre ben yango zo ça qui na avancé on dirait. Donc c'est ça. Donc bopé ça na chance. Bopé ça na chance. Na force d'aller ça va crier nanga tout ça. Numéro pour ban la porte bazo benga déjà bazo déranger mon numéro. Numéro nanga isa 00 243 00243 et 00243 82 bah 55 82 5 82 5 5 5 5 5 16 Nasuka. Donc 00243 82 55 55 5 16 à la fin. Ouais, mais on a donné Facebook Papi Kader. Malgré ba pirater déjà mususu ça na lati borsalino. Ezanga mais ngate mna fungole. Donc ça déjà ba tout déjà ba pirater donc yanga au moins à part Owana nous sommes scalisés en marqué zaka moko donc izanga quelques salutations donc merci à trop na ba tout ba soutenir Nadine Mamengi donc Pierreto Dimba les mystiques Pierreto Dimba et le garçon capable Alain Dombas
618, Alain Nomba 618. Et le garçon capable, Maboko Majorette, Fondation Chancel Mbemba, grand joueur. Merci à toi na Julia Paola, Kadi Mossala, donc pourquoi pas Gloria Manzoni. Donc merci à toi na tout pour soutenir, pourquoi pas UP, donc Congo Promo, et pourquoi pas Ambrose State, donc viens en Ambrose State, donc merci à toi. Aristote Mongo. Jalui. Jalui. Oui, la passage Congo promotive, il a persisté, moi quelques salutations pour Congo promo, il y a témoignage. Junior dia soyi on a Dino là, na rolinga yo pe kaka na émission Papi Kader, o pe sa numéro pour bakobenga. Il dit que pe sa numéro et puis moi quelques salutations. Merci d'abord au monano. Numéro à Dino là Soso Pembe. Na banan, na malbo to lobby. Et bien que tu finis sur mon type de fingerate. Tu as éducateur ya masse. Ce qui m'a bezali. Ba numéro ya ngobo benga boy bisabiso mais numéro à Djino les ali 00233 déjà 43 ndito bagaya Willy Musheni vina biso ba lembia ba vina so ba lembia papi makiadi un américain au Congo quoi numéro à Djino les ali 089 67 67 990 089 67 67 990. Mingi nangalo bagana bana Luanda. Bolela il est trop. Bolela il te me bo déclarer qu'il trop. Ba équipe no soyaka comment ba Djino là. Ba Christian Shoga. Ba oyati. Ba de Londres, ba nan tout ba oyati. Mais na makasi y avait Gilles Bavon Mwambo. Monsieur le Paris, Vinabiso. Et you te toujours ya Luanda, toujours ya Angola. Ba vinanga tu ba Kayunza Lambila. Ba vinanga ba Kayunza Lambila. Ba président Moros. Masana Biso. Fiston Lubenge. Na six côté Angola vraiment Masana Biso trésor pour tout. Ya ande to coach ki toujours ya so na bois qui vinanga oté, c'est que na bani liboma. Ramsey Chikaya ya nanga Sideman na Belgique. Vinanga Alain Ganda Moulay le roi nga Grand Jogo pena bisi ba massa nyonso ba na poto ba massa surtout ba tout ça na ba boulot moko na chimino ba sala motro Igor 2 minutes Mike la Duchesse petit nanga métallique Domazé ba fait tout ba fait tout on au théâtre ndeti zigwami ko na boaki na Nambonda. Merci. Merci. Merci pour le premier. Moi quelques salutations là-bas. Salutations bena ya mingi na opé c'est pas venangai vena biso KS Milambo. VKS Milambo ya yo yango papa océan na yo azali ayi mo robunga azaki na ba point noir kuna azasko na racha mabele kala mingi ke ba masole zali na boaki na pesi sumbote na Anissé Moutete depuis point noir Anissé Moutete wana pena ye pena soutena ba masolo na ba point noir kuna na robosa na te ba tutu ya point noir na pesi ba mbote na Angola na pesi mbote evaye moko ve na biso Kungwati Sebastiao ve C8 lelo ba te bele bazo boka me ba comédien mtu banda masolo yo ngala masa na ngashiko pululu mtu banda masolo pena le rozo ya na Hotel Soleil to kutana oyebi donc ve na biso Sébastien Kungwati C8 numéro na nga soki bolingi bo benga ngai naza na 00243 code mboka ya Willy Musheni ndenge ka tolobelaka na kinawa 089 473 43 00243 089 473 43 donc pesipena batutu Nono Guylaine mtunanga Nono Guylaine naza na pese suba mbote belé. OK. Christian Shoga, yo peux moi quelques salutations en plus numéro mais question yo tu pas bana changu bazala la poto wana Fiston Manisa papa Jomatuba bangotu Christian Shoga. Mais puis c'est tout le monde en a été na kin Christian Shoga. Si vous y avez biso tiki théâtre, tout OK na musique, tout aux la musique, tout théâtre.
Non, pour une réponse, on peut sauter pour les Lelo. C'est-à-dire il faut tout ça une émission Mobimba. Comme ça, au décortiquer Christian Choga. Qui est Christian Choga? C'est-à-dire des émissions où ils ont prévu pour moi. Ils ont pour surtout pour à l'artiste Kader. Voilà quoi. Pour na bambote batutu balinganga na pesi binombote Lifantonangai, Christopher Wina, celui qui a vu le père, a vu le fils, ça dit batule ba mon fils, ba mon papa mbalama Christopher Wina, mon nananga à Paris. Na maman na Belbi Chibangu, Malolo Lorette, na pesi mbote charmant Chibangu famille Chibangu mobimba. Na bosa mpete na pe na famille nanga Dadu Kutoma, venanga Dudu Makangila, Nono Makangila, ba jogo na biso pe amboka ba ali. Surtout tozo ke Nangola, ba Nangola tout tozo ya. Tozoya, présent pour tout, il y a Tour et Gaga, ta pression beauté, Fiston et Bengue, Nabo Sanité, Venangaï, André Tsumbu, Mokuse Atalo, Papi Kaba, les grands Kirikou, na pression beauté place aux alibs, na pressi Baebangani, Sobalingangaï, Badjoko, Nabiswaki, Namoni, le capitaine, le patron de la défense, Joël Kimwaki, Jean Kassoussou, la Kili, Joaïska, Alenzo, Nabo Sanité, moi 5 ans, Bedi Mbenza. Yanga a parlé Bedi Mbenza les meilleurs Kulukuta papa là Kader konani Chancel Mbenza Chancel Mbemba le jogo na biso kotika na nderle kalaté mais au sensible exploit ça dit azoye la Kader je crois 5 caméras mais avec 6 avec 6 na appareil photo 6e mon appareil photo ça yangai Chancel Mbemba place aux alliés jogo na biso de pression mboté le crochet le plus diabolique Ekimi, le crochet, le cours diabolique, papa Chéri Abouaka, Patouka Bangu na ya Hortense, na pesi binombote batu tout balinga ngai na bosa te difanto na ngai na mama na ye Belbi Chibangu na pesi binombote Adelar Menga vraiment c'est numéro vraiment to pesa ngone émission o to sala na yo numéro to sala émission to sala pena mubimba ya bodo to sala pena ya bien ya bodo pena ba baraka ma bodo batu ba yebi batu ba kenda poto kala ba yebi ma bodo biso to tanga ba epin bisumba to yebi ba like ba ni ba yebi ma bodo bitabi ba beta ba kalinga comme ma bodo voilà quand to sala émission après voilà. Merci Christian Choga. Là c'était Christian Choga. On a déjà Chico Pouloulou mais Tigan la vente sapé ba yangai quoi. Demi-die mettes bourgeois na rata Canada, Jobo Mbala Jibol. Babi sa fils et Dungu. Todoli ate Chico Pouloulou l'artiste yara déjà Chico Pouloulou. Passage n'avait pas Papi Kader ou les qui na rata Congo promo qui est inapercité. Moi quelques salutations et puis mot de la fin pour la émission à Lelo. Ouais bah salutations na bala potonyon so. Ça parce que manqué bana poto trop Chico Pouloulou bana poto bango ba yebi idéologie ba yebi masolo ndenge Pouloulou la bandaki na ndenge Pouloulou la zo développer na ndenge Pouloulou la za lelo donc bana poto nyonso Papi Kaba les grands Kirikou Alino Sene aya na robo santé Serge nanga Lilimbongo Serge Passioti les mannequins de Paris ya edo ya do Poakaba Kulutu ya do Poakaba yo yangona Papi Zagombilo na Lubumbashi ya Zagambila ouais na bo sanité ya do Muzamba grand frère propre ya famille et na bo sanité kota Angola kutu donc ya kolobeleza te ka une zalambila yango staff mobima Kabu Sport donc tozana bino toujours ensemble na bandi maman na Sek Didi Kungwati C8 mon vieux Kungwati C8 Sébastien donc aux musique babi mikolo babo to la pouvoir parce que tango yaka a elongo yaka siko Kungwati C8 azi na bo sanité grand frère propre Tony Ilo Kabongo Kwabiola donc yo yebi prêtre kuti ya osana lisusuté na pesi sumbote na na katika ya Angola na bo sanité Baby Kaskuda na peso Didi ya des Kabu Sport donc nazana bino tout trésor pour tout ya Gaga na katika Kabu donc babio bouger Angola et ça la onte babio saliango ntara mwa mukena bangenge nae staff mobimba pena ya Kabu Sport supporter donc nazana bino toujours vie de loin d'Angola yo yebi vie de loin au Angola
Nazana Bino, je t'aime. Donc, staff Mobima qui Angola, donc, na Lili Bino fort. Merci pour Loulou. Nabosanité côté Australie. Côté Australie, Sœur Marie. Donc, yo yebi. Dona Dakachati, en Australie, Venanga. Et voilà. Donc, staff Mobimba, yaba na Afrique du Sud. Ya Bobo! Na Afrique du Sud, donc, staff Mobimba. Venanga Jean-René Golo. Jean-René Golo, Venanga li passe à Mbongo na Djobour. Donc, staff Mobimba, son à quel côté il y a Hollande, donc, basé belé, donc, monde Mobimaka, bateau, tout bon, l'année pour Loulou. Na lingi bino, profiter, maman, on appelle sa number en angai, numéro nanga, la bateau, tout balinganga, peut-être remarque, n'engazala kaka, moi, M sous moi, 1. Donc, numéro ça, 00243 89 80 99 421. Donc, 081, et non, 089 80 99 421. Il y a Vodacom, mais ça 081 54 52 249. 081 54 52 249. Pour la Congo promo, si tu... Congo promo. Ah, mystique. Babel News, Congo promo. Merci pour Loulou. N'engue la bande mission, n'engue la dossier de Papi Kader. Papi Kader, nous sommes arrivés à la fin. Moi, j'ai dit déjà un grand merci à Djobo Mbala. Il y a sa fille c'est Dungu. Djibol Mbala, il y a sa fille c'est Dungu. Il y a sa fait demi-dié métis bourgeois que Papi Kader y est. Nakolinga benga Papi Kader, asale marambasala ki nangai. Le roi Hiroshima a fini le patron. Papi Kader, il y a un bateau na bois qui Prince Paf. Batutu ya poto Papi Kader yeyo na kosenga bobenga na kosenga bobenga ya manisa Papi Kader na tikelo micro na bango mais nga vraiment na koma convaincu na monde mobimba na koma convaincu na Chancel Mbemba tala rapi ba koto ba le ka Chancel Mbemba la limite quoi maman pardon Congo promo voilà problème à vous tout maman nzambe kolo tata na freshio kindobika sola ketchio zemi yokoza maman yokolia batondo yokolia basoya yokobwaka maman ye mabe mukolo zemi na yokiposa ah? Posa makasi. Ouais, na ki posa. Yo kanti posa ni. Posa makasi. Cash. Yo match. Oyo match to yoba. Yo match. Ya nanga no kokate. Promo nanga no banga. Promo nanga boka nanga. Promo nanga bolo nanga. Et Luka Mobimba, Yvette Bene Luka. Donc merci à trop Nabinotu, Rif Ozinga. Pourquoi pas famille Pembele Mobimba. Donc Evodi Pembele, Charlène Pembele. Donc numéro d'anglais c'est 00 243 00 243 82 55 fois. Et puis 16 Nasuka, donc 00 243 82 55 55 5 16 Nasuka. Donc merci à trop na Congo premier. Na kufa po na Congo promo. Na kufa po na Congo promo to na sa nini. Na pasra po na Congo promo to na sa nini. Na panza na po na Congo promo to na sa nini. Yo, o boya Congo promo sia. Voilà, problème mutu. Congo promo. Kazi basiti niyo semike mkachangwa. Abo bibino. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.